Mbote bandeko balandi ya www.bonganiamedia.com. Mbote ya ba très cher abonné na biso. En tout cas, beaucoup de toujours que s'abonner na Bongania Media, chaîne où qui n'est rapide na source, que nous ba information à solo et sûr, où ils ont de tablettes et de TT. Les lots, tous les blagues ma Italie politique, tous au ballon parce que sous ces alliés, peuple congolais, babima vraiment na boumba zanango. Sous ces alliés, peuple congolais ba retrouver pena nzela malam nin ou esengeli batambola. Sous ces alliés, peuple congolais et bimana sous développement autozanango parce que passe et l'équipe mingi na katambola na biso Congo. Bayi opposition balingi bolamu soit disant ya mboka Congo mais kasi bayi ya majorité balingi mabe ya Congo et quand to yameki bongo bandeka opposition to tandaki biso mais to pesa micro na biso pa na bango pour to sola na bango kasi lelo to et pas la majorité te mais kasi to yena bato o bazana tendance ya koza côté ya majorité to sola na bango pour na nini bango ezo pesa neti elongi to image moko be bazo balingi mabe ya bana Congo. Mais opposition ne balingi bon bola maba na Congo ya ngona opesa ndeko ndombe le mbota ndombe le mbote ndeko nanga bongania mbote pena bandeko yonso badwi bongo libaku ya kolanda biso na tango ye kasi na lingina sembola mwa mokeli ngala ne bandeli tango lobi bandeko bazaka lokola na kote ya pouvoir te ba ye tango mosusu to monaka makambo lolenge moko te na bantu yonso yango tango bino bomoni motema mabe ya pouvoir ngana kokina lobeze motema mabe te tango bomoni pe motema malamu en opposition ngana kokipe na loba eze motema malamu te na komona likambo ndenge moko te na bino bakomona likambo ndenge moko te na biso po bango bazali pe trop spirituel biso toza vraiment trop spiritualité yango bamona pe makambo ndenge moko te mais kasi nini oyo pusaka pe bino bomona makambo te lo ni ezo assurer bino bomona makambo ndenge moko na biso po biso zo mona peuple ko eza na souffrance majorité zo boma biso so ilo ni zo pousser bino mona ke makambo o biso zo ko mona eza bongo te bino bozo mona lolenge moko te na biso matondo ndeko na ngai omoni un homme averti en vaut deux wana to défi nkota ya bato lelo pasi ezena mboka ye ezakaneloko moko esalanga motema sopiso moto asombi Thomson e bakalinga se madesu tamosu pa lembisela mwa kwanga souffrance yali soko tozongi lobio elekaki donc tonto lobio elekaki vers les années 60 70 batata ya biso bazé ko kenda kolokota Baboudé Mondela ali abwaka na ferme debout et sika batongi le stade de martyr na porte ya Willery ferme debout bande ko ya kubwaka biloko wana batata bazeko utali ngwala kitambo bazeko kenda kolokota Boudé Mondele ale pashe bandi lelo te lelo biso ndenge na utolo ba tout à l'heure un homme averti à Vodo toyebi loi ya cause na effet soko mwana sali fièvre ok na un hôpital fièvre c'est maladie mais fièvre c'est symptôme yeze ko limbola ete maladie moko songolo e batemi quelque part soko bako pesa mino po ba calmer fièvre mais bako recommander d'examen po ba yeba nini pesi fièvre souffrance ya lelo eze fièvre photo kenda kona ko sala bongo diagnostic to yeba po nini souffrance bankoko na biso bamonaka souffrance batata na biso bamonaka bakoko ya bakoko na biso bamonaka souffrance ndesika biso tozonga katolobaka souffrance ya République démocratique ya Congo ezeba dirigeant ya Congo te po ba pays yonso ya Félix ezeba photocopie oké na Congo Brazzaville mayomonia wa yango kokuta kuna oké na Congo Angola mayomonia wa yango kokuta kuna oké na Nigeria, ok, na Cameroun, ok, na Gabon, ok, na Burkina Faso. Si ka ba président ba dirijaka awa. Bangonde bazé ko diriger na bamboka wana te. Système. Système wane kangami na charte de l'impérialisme mondial. Akumba biso na pauvreté na bobola ya volonté na ye. Bomengo yonso eze na ba mabele ya Felika eze ya ba kolomboka te. Yango basalaki mobeko. Le sous-sol appartient à l'État. Quel est l'État? L'État colonial. Et pas inabiso. Bon, tu comme à peine révision, il y a code minier ou tu salema. Tolongwe na combien?
na 3% poto koma na 10%. Mais c'est pelisa mindele te. Tala ou la nuit de temps. Tozalaka na 3%. Pétrole ya mwanda. Ezalaka ya biso te na mai te na mabele. Diama ya Kasai. Mais banda kotala ba province yonse bombi bomengo. Eze ba province moko malheureuse. Kenda na Kasai, kenda na Goma, kenda na Kisangani esika oreze ko bima, esika nini. Te. Tango toze koloba ba dirigeant na biso nde baze motema mabe, ngana ko accepter yango te. Pona tango ya Mobutu, soko bato basepelaka départ à Mobutu balobaka trop c'est trop. Na tango ya Mouzé Kabila, balobaki kutu yena ba embargo na un rebelle. Plus dictateur que Mobutu yango bato baze ko nyokoma. Te. Lelo avec le président Kabila actuel, makambo ezeko kenda ezeko kwa moto aloni nguba na epa moni makasa. Nkasa wane ezeko pesa espoir esika biso tokomi. Président yazeko loba natina ya bato. Oyebi na tango ya Mouzé, na tango ya Mobutu, bato bazeko lamba loso bavimbisi mabundi. Polo se vimba. Tala degré ya pauvreté. Tala degré ya pauvreté. Bato bazeko kenda kosomba fufu na machine. Moto machine ayibaki masango ayibaki bikedi ya Bakongo ndenga to baka fufu ba Kongo fufu bandundu masango ya Kasai masango soko ya wapi asangisa niki yango esika moko bato bake kosomba kuna po kuna ndako tekela bango na mwa prix ya malamu te to de former histoire te koloba na bato esika to uti to zalaki bien nini bato balobelaka bongo ozalaki mwana moke tango yonso lelaki nzala basombelaki yo mokate mokate pesaka te mais tatou asombelaki yo mokate bongo soko pe 200 francs asombelaka mokate na bomwa na defaka akoyebisa te nga naza natif ya kitambo na kai tokso na yebi vi ya bato na yebi vi ya bato ndako wana babikoko yo mondele atongaka e bandaki ko égorger combien de bateaux bato bazé kolala na se ya escalier okokola muka mutubo te poko pasuka faut ramper kwa nyoka souffrance outi kala ba mituka kalezaki sali accident soko bolekisi tango lobi bokoya siège ya sima elungwe moto adjanga komisi yango e pombolo na ye carton na ba boutique moto yako sengo na kotandela basoso te ya kolala donc tolo bate souffrance ezena ba dirigeant ya lelo bango nde bazé motema mabe te wane ze ba effet cause c'est l'homme blanc. Mbutandombele merci parce que nengo lobo o éclairci pena bato bazo lando pena malam ceux qui tozo loba bon parce que balobaka to défait moi langage ya bamindele baka il y a pas de mauvaise troupe, il y a que un mauvais maître. Donc bato bazo diriger biso bango ne baza mabe pour biso ne to la lokolo na bango ba biso zo ka troupe. Donc il n'y a pas de mauvaise troupe, il y a qu'un mauvais maître. Il y a un monde qui est bon, les dirigeants. Ceux qui vont battre opposition, ba boité, na qui ba miner les besoins, ba miner la bisoté. Malam. Ceux qui vont bigéter, mboka oh ba qui dit si ceux qui paient, na éviter Minerva là-bas pour trouver le moment rentré scolaire par. Ba qui dit Minerva là-bas pour ça pas ici. Ba on ba besoin kamba biso. Pourquoi zo bola ke makambo oh yo ba baza na droit koloba mon mboka biso koko bazo koloba ngote. Raison pour laquelle toujours ke bango baza mabe, ba on ba lingi mboka Kongo te. Matondo ndeko nanga bongania ba proverbe to ba adage ye mondela dwaka pa na biso a bongolaka yango ezalaka na mwa sens o mingi ya sale zena ngoka bobolole il n'y a que de mauvais il n'y a pas de mauvais troupe, il n'y a que de mauvais chefs kasi nzambe pas à la mauvaise po troupe ezalaka mabete biso bato mokito ze mabete nzambe nde mauvais non to kebelaka koloba biloko mosusu omoni soko mauvais troupe ezalaka te nde rébellion ebotamaka te soko mauvais troupe ezalaka te nde rébellion esalemaka te mais ntango tolobelaka rébellion c'est-à-dire bato moko songolo ba se dissoudre bamilongoli na marge oyo esengaki tel lelo nzambe atikala c'est le bon maître po nini tolobi te ye moto aze mabe bambeba yezo salema na mokili eze biso troupe te pa ya nzambe tolobi nzambe te lelo atikala malamo biso bata mokili nde tobebisi mokili ya nzambe te kozala contradictoire soko mauvais chef azali tango troupe eze soumis troupe eze ko respecter
légalement au chef à lobby. Ce que troupe a désobéi, troupe comme il m'a dit. Lelo, Masumu, président Kabila yei kufuta et bandaki n'époque coloniale. Kutu tolo banda esclavagisme. Tango Rwandinga kwa tuaka batem abungisaka kibokonzi. Kibokonzi wana banda ebunga le 3 mai 1491. Tel est le bungaka. Moto nyonso yaka na mokoloto a réhabilité bokonzi wana ba eliminaka ye. Wana c'est partout en Afrique. Yango moni tokotanga ba Kwame Nkrumah, tokotanga ba Thomas Sankara, tokotanga ba Moise Kabila, tokotanga ba Mbuta Lumumba, moto yonso akoya po a réhabilité pouvoir wana Rwandinga nku abungisaka. Pouvoir wana ezalaka nini? Rwandinga kwa zaiko zwa ordre na moto te, c'est-à-dire zaiko zwa na tata kelili konase, communément tolobaka nzambe, pe ya salisi na bamboka. Yango président Kabila alobi nini? Tozeba indépendant tata 58 ans indépendance okomi kokote soko ebisi tata na yo sika na kokisi 58 ans na dwa penda konanga ya kufutela tata fasilika fazala tata ndoki tozalaka bato yo babetaka fimbo batindi yo kata kausu soko kokite bakati loboko ya mwana na yo batio na poche wana ba belge oyo lelo bato yo lobaki motema malamu bafandeli kuna naze ko regretter na Jean-Pierre Bemba makasi pokaka naze tant mosuli gorodo ya ze aigle ndenge mobuto lobaka na Moise Kabila so inanga ikokisa la Jean-Pierre Bemba elokote na o mondela saliye akokaki azala lisusu marionnette a mondele te bolimbisi na bandeko balandi esalaka pasi na motema soko lolo Jean-Pierre Bemba Didier Renders na sima na bango po basala makita ya kozwa lisusu mboka oyo ya mfumu kimbangu toze ko bundela bonsomi bazongisela mondele c'est regrettable mais soko aze aigle atuna pe soro ya Mobutu abengaka Moise Kabila ligorodo so ya ligorodo koka kozwa aigle te mais certain 17 mai aigle bulunganaka matondo mingi ndeko Mbuta Ndombele mais kasi na ndenge bolobi ke ba ene surtout ba yaka bongo balanda ligne ya Fumu Kimbangu ligne oba bundela bongo po bimisa poso moyino babomaka bango epesinga mako banga lokola mokonza mboka Joseph Kabila na ligne pas ozolandela na po abundisa pena abunda pena contre ba yo bazobundisa poso moyino yepe akokene peka boy tokozanga peka na mikolo ya tuer, il en restera un. Atabobomi, atabokoboma, ekotika la moko. Tamosu moko ngoye. Est-ce que yepa yaki poba bomaye? Moni mondele abomi mwa mingi, tango mosu batu ba ebite torobagango na bamanaka yetole kaka. Catholique bandi ko boma banda na 1665 ya vita kanga. Banda kutu na Rwandinga nku. Catholique motapesa poison yebatela Rwandinga nku. Toye na 1665 ya vita kanga. Catholique bakati motu ba memi na culte na bango na Luanda na Nazareth. Temple na bango basaleli misa. Obwakeli motu ya vita kanga soi omeli communion. Tango tolobi ya vita kanga c'est un roi. Roi. Toye ina ya kimpa vita princesse 1706 batumbi na mwana na mokongo toye ina Fumu Kimbangu 1921 toye ina Mbuta Lumumba catholique azeko commandité catholique exerçaka mosala ya banani ya Vatican mindele na yango na eleko ye to interpeller lisusu ba dirigeant politique to salaka erreur to conjuga ki verbe falloir na passer na tango ya Moise Kabila tango si ba bomie balobi to lobi voici l'homme qu'il fallait. To conjugaga verbe wana na Mbuta Lumumba. Tango si babomie, tolobi voici l'homme qu'il fallait. Na président actuel toloba, voici l'homme qu'il nous faut. Toloba verbe falloir na présent. Moto ya la kisi bango que catholique ezala importé. Nulle part bonzambe ezala importé. Abandana kolongola naino alliance na bango batiaka na mosapi. Ala kisi bango que toze ben indépendant et indépendant c'est wana il faut to goûter fruit na yango bomengo ya bana ya mboka esengeza la profitable na bana ya mboka et non motomoko menga na kamwaka
faut déranger le peuple congolais, en général africain. Ndengenini, un ministre, pour ne pas dire premier ministre, un ministre belge, face à la supérieure, il y a un dirigeant, il y a président de l'Afrique. Okomona mwa moto moko boye chemise lemba Didier Rendeso moko mapeka kwa centre boye azeko pesa ordre na président de la République démocratique ya Congo. Mboka na dimension ya continent. Moi si moko ayaki awa makolo mapende kwa mwa ngwingwi soko kombo nani soko niki lei omoni pe opposition agité. Ayete akosukisa bango mais eze soni. Eze soni moto uti libanda azeko ko tatola tata na yo seka bambu yo fandi yo ozeko kozomela te bato bakola Félix Tshisekedi soko akokopier comportement ya papa na ye ekozala regrettable moto kwina nzeta mbila na tongo apesi bato bakoya na midi mayele politique mabe ya Koko Tshisekedi yango eti mboka na biso na libulu a s'opposa na nyonso yango mokila molimo elakisaka ye niveau ya infériorité takendaki ko prêter serment na ndako na ye niveau ya buzoberi po balakisa yo oze ko kenda ko sukisa bomo ina lolenge kani ezaki horreur Tshisekedi akoka ekosala te mais mokolo bafandisaka ye na ebonga ya bokonzi 3 jours yazalaka premier ministre. C'est là qu'il a compris que mboka oyo po kambango fozala maseke mamena mvu akutaki nyonso ya mboka cahier de charge mondela sala eloko boye ezeye ya binote eloko boye ata soko bokomona ya binote eloko boye ata soko bokomona ya binote Tshisekedi a préféraki a œuvrer étant opposant ko distraire population kazala asala na kati lelo esika tokomi na ba discours ya chef de l'État biso tokanisa kita mosusu Jean-Pierre Bemba sénateur Bemba Gombo tango ayaki engaka loba bravo tolanda mokoloto po ya uti komona bambeba ya mondele bon loko ape esimbité na élection akanga motema fanda mais azala observateur akomata conseiller yango tozeko loba na koko na biso kengo adondo si alei mikolo miatika nango na bomo eze mokuse par rapport à mikolo ya vivre akozwa goligo sote ataba kabeli ba goligo songo kama akotala bango kaka beboye na makasi ya nzoto esili esi alembi ataba tili ye moteke akosuka kaka na kwiti ya mokeboye elingi koloba azala ndakisa ala kisa bilenge sika mboka eze kokufela tango amoni bato wana bakei na Belgique basangana mozitu azalaki premier ministre awa omoni bato baze motema mabe ala kisa biso souvenir nini atika na mboka abongisaki famille restreinte na ye abongisaka famille restreinte na ye boyebi na période ya mozitu bakangaki mwana na ye na autant de millions bakangaki mwasi na ye na autant de millions boyebi yango tozalaka na kuluto mémoire te bosembo eze na ntina te batia yango bisebuseu petro bakalokutata soko bokotia yango malasi ekolumba besolo nango mabe ya lokuta esika boze kofanda boyebi que cause ya souffrance ya peuple congolais président Kabila te pe boyebi élection na mboka ye ekobongisa peuple congolais te mendeko Congo Brazza basalaka ba élection te lisuba du pouvoir tango simba intérêt ba français Denis Sassou Nguesso longola na mandoki ezala revendiquer te eleki ebungelo kwa moni ngalikaya te élection yango te ba politicien bozonga eleko yetolobi bino yonso boze wana bukamba motambo moko ze ko sale malelo mondela zena posa atia ba meti na ba mboka ya Afrika mabele ye emela banzoto ya bankoko na biso mpepe ezena milimo ya bankoko na biso pe mai makila ya bankoko na biso motambo wana soko simbaka na bileko bilekaka ingeta ezaki tango ya boumbu eleko yeto komi suka ya boumbu esengi moindo azwa bonsomi yango tolobi peuple azala mayele
Tout flatteur vit au dépens de celui qui le coûte. Nako bandela ngomba lombala. Muzitu, le loi comme mon santo. Pas comme na posa ya bokonzi. École nini ya malonga tongaka, tango aze premier ministre na Bandundu. Ndako nini ya tongaka. Félix Tshisekedi. Afandi asali ambiance na mikili. Alei, asakani na bomoi. Tango tata lembi, mama bengiye. Fiston, yako succéder tata na yo. Lelo bakoma ko manke na ba respect na ba Bruno Chibal. Izalaka bo. Faut ala na moto yebite. Azalaka général ya FT. Général ya force terrestre. Ba plumbing ya etumba ya guerre ye motabundi yango. Abunda ki milita ki na tata na ye. Na makina ewa bora azalaka. C'est différent na ba Félix Tshisekedi. Bolinga teto sipa bosembo. Na yebi ke bato mingi bakosilika. Na ze ko pesa bino toli AVC komi ko sala bato. Bosilika to ko ya ko sala AVC. Bosilika te. Bosembo ze na ntina teto ti yango bizeu. Jean-Pierre Bemba accord ya mbudi ezalaka signé na période ya Jean-Pierre Bemba. Afuta yango vice-ministre, vice-président de la République Bolimbisi, chargé à finance, misolo ezalaka epai na ye. Abakisa salaire ya ba fonctionnaire bozena biyano. Tango bato balingaka ba marché aleka na télévision ba mama kanga mwana na po makila na ye ekotikala na makadam. Po bato babimate boyebi. Omoni lelo esika bakomisi bato ndenge na zekolo baboye bato bakofinga bato basiriki soko salaki émission na moto yo abandaki kofinga président Kabila Kanambe Rwandais wana osali ba vie ebele na internet lokola mokili ya lelo ezeye égoïsme il y a intérêt personnel. Montonio ça c'est ça la télévision na YouTube pour banda ko finga président Kabila pour son babone. To ko sala ya. Mbeba oyo bango ba ko sala kakuna Macron abala koko na ya mwasi. Biso awo atokoki ko influencer ba français. Ba rappela ka Macron ko bala koko na mponi. Soko biso tokoki te ko influencer etamboleli ya France. Pourquoi ministre français foya ko imposer biso na mboka okomona Didier Randers moto moko mapeka soko nete eloko ni aye ko pesa mibeko niki le ya yaki awa otali mwa matambe ya moto opposition agitée niki le ya yete bakomona kuna suka boumbu angwe kokenda tewa yo mwana oze ko beta maboko po tata na ngangela kiyo po tata na yo apesa kiyo etumbu yo sepeli voisin auti libanda ayeko beta tata na mbata te o ezeli susu tango ya boumbu te ndeko nanga bonganya bandeko balandi soko tolingi président Kabila te biso to lubango pe pourquoi tolingi ete biso baito ko mona ka mosika to eto lobi cause ya souffrance ya peuple congolais eze président Kabila te oze na Angola bakolobani Angola baliaka bien bayaka kozwa soin Angola baliaka bien bayaka koluka kotangao donc mondela sali baje Afrique eze pion ya dame afongoli awa akangi awa afongoli awa akangi awa balobi Afrique du Sud etongama esika mondela fandi Sam City Pretoria Cape Town tango mosusu soko kei na Soweto baze ko benda courant na bambu bobola bandako ya ndele Afrique yonso photocopie ba fulu yeze awa yango eze na Angola yango eze na Congo Brazza yango eze na Burkina Faso yango so nazo ko ponote ozo appuyer makamba ngoto ndengeni na zeko appuyer ozo ko sepela nango tolobi nalobaki na dobi toze na problème donc ata bato wana oyo lelo bazeko ba na peuple ba yeko bongisa soko bakoti bako changer ta situation moko ya peuple te bakambaki basali nano biloko nini na ba village natal na bango soko basalaki yango te seke bakokoka kosala yango te tolingi toloba to traiter ba effet te nalobaki tango na bandi awa
moi na sali fièvre c'est maladie mais symptôme oyo ezali kolakisa ke malade ebatami mpo nini bamituna ya malamu bato ya mayele tosala baatelier bahomme politique mpe entre bango bakumisaka bazali na badiplôme batuna mpo nini bamboka nyonso ya afrique élection ou pas baindépendance ou pas bamboka wana eze pauvre bamboka wana tel lelo eze dirige na l'homme blanc bisika yonso mondele assassinaki badirigeant alakaki bango bonheur sima ya assassinat ya badirigeant wana mboka nini ebakisama ebonga balongoli Laurent Gbagbo na sukuma Ouattara bakisi nini na Côte d'Ivoire po nini balingaka te président moko aloba po ya bolamu ya peuple na ye tango Laurent Gbagbo alobi mpo ya makasu na ye bakendaka kosalela coca po ya kakao na ye bakendaka kosalela ngo chocolat na Europe po nini esika ezali kouta peuple ivoirien alia kakao te alia chocolat te peuple ivoirien akoka komela coca te lokola alobaki bongo akufa lelo lobi mosika barenverse ye tokokenda nango te wapi Thomas Sankara a réussi kosalela mba lokola alobaki kaka sans un fil de l'Occident elamba na lati babomi lelo lobi mosika bautilisaka nani beba na mboka na zongi na esika na lobaki na bino ete line wana ndelo wana banda 3491 moto yonso ayaka luka kotelemisa ngo basasinaka ye bautilisaka nani baproche moto empoisonnaki Rwandzingaku Libota moto abomaki Thomas Sankara Blaise Compaoré moto abomi Kadhafi proche bayei na muse bakoutilisaka kaka baproche tozwa mayele Fumuki Mbangu aprofetizaka te na kombo ya président Kabila amalobaka 4 hommes président ekutisami président Kabila Kabange 4 hommes président mais faut tosimbaye na eleko na ye bomoni te mindele bayei kosenga pardon na 2007 ndenge tokosaki bino au nom ya soi-disant chrétienté ndenge kaka balobaka bongo peuple congolais catholique libata ndenge kaka mindele bayaki koloba tokataka bino maboko au nom du christianisme 2013 tokena kamba tomoni mundele aye kosenga pardon auti na mboka oyo bakabolaka mabele ya Afrique na Berlin aye kosenga bolimbisi esalemi na tango président Kabila révision ya code minier esalemi premier président à la kisa en face du monde qui a des descendance ya bayebino bo assassinat te soyons sérieux maloba ya Mutando mbele tozokobaka na mituna na biso mais eloko mo yelinga na mutu epesinga mambilinga na kotuna boy na bokeni ya Kabila lokola ye azali bo 4e président ndenge professeur lobaki na ebité mboko na biso etika na nini etika na ebité pour boto te na yene mto bonsa ko asali 16 ans to ke 17 ans yango yo déjà mboko ezoko samarate ba bilembo odo ya malongo to mona ke mboko na biso etelemi ke avancé ya makasi za penalité mais bozo kamara ya tika umela 17 ans déjà na ebité à part ye mutu so bonsa ko asate to tika la bozalate bana Israël tango balakaka elaka na bango prophétie na bango Josie a hérité Emmanuel a hérité trône ya koko na ye David yango telelo Israël ezalaka kaka etu tango bato bo raté prophétie na bino moto a raté destin na ye liboso na ye tikalaka molili yango pe mondela zé ko sala makasi to raté destin na biso na président Kabila Fumuki Mbangu a prophétisaki na 4 présidents alobaki 5e président lokola alobaki na président na 4e président nde mindele bakofuta mbongo na biso te tozila nano 5e te to protéger nano oyo aze 4e président olobi 16 ans soko 17 ans sali eloko te oyebi Belgique akokota na République démocratique ya Congo 80 fois baegu oyo évacuaka mai na France mabulu kaka oyo ekanalizaka bamai ya France ya bambula batonga yango na 17 ans rien que mabulu bongo mboka oyo lokola
la République démocratique ya Congo na 17 ko banda wapi ko simba wapi te ba discours biso te na ba discours politique mobali azé ko linga mwasi tango alula ki mwasi na sima albita la petio sima oyo ngafuna mona ngo mais sokwa yeli boso mwasi akolobate na krake sima na yo mwasi akolobolingo saka na bena nzoto na ngai abandeli ye ba verset biblique et l'homme l'homme quittera. Voici c'est pourquoi il n'est pas bon que l'homme soit seul. Moto a utilisé le couteau à le corbeau et le renard. Pour que ça la ni, pour que n'a découvrir l'ikanisi primaire. Oui ça la kini sima. Ya mwashi ya lulaki. Yango wana ba politicien. Yango wana ba politicien peuple sala mayele. Journaliste moko abimaki awa. Ya kei parlement ya ko bete bato fimbo. Ya zena fimbo, ye fimbo. Akende ki plus loin. Bosale la ye chaîne, o ya kolobela bino peuple. Lelo soko kufeli, nga na pesi bino exercice. Na ti quiconque a dofi. O ya kufeli, akenda kuna na communiquer ya matanga. Soko bako senga au moins de $350. Bako senga au 500. Na chaîne ne meteri ye bino bokendaka kotila moto wana misolona na martyr. Mais to banda ko limbola ndenge nini bato baze ko bosa na facilement poni makambo salemi na tango yie to moni eze ko pesa bato mayele na tango ya kala ya mbuta lumumba tango mosusu bato baze ko sangana kama bakei ko ka radio et pas ya mbuta luvoalo mais lelo ezete na téléphone na yo dwe information okokyo vérifier tamboleli ya bamboka na téléphone na soko mondela sala ki yango n'intérêt konza bato contrôler malamo mais koki pe baluka de faveur na ye po yango sala pe liga arabe ba contourna ye na biloko ye moko sala mais bato bazwa mayele ndeko bongania pasi poeze peuple congolais tango alandi eloko aliboso akeya finga oyo na lobi est vérifiable muzito akamba qu'est-ce qu'il a fait ba fonctionnaire babaye ko nyoka na tango Mobutu tolombi ingeta à supposer. Natango ya Mozitu abakisaka combien? Jean-Pierre Bemba, vice-président chargé à finance. Ça là ingeta. Accord en bout des alaka signé. To vérifier. Ba fonctionnaire bazalaka babakisa maka combien? Félix Tshisekedi, chauffeur naye afuta maka. Bato ba vérifier. Tolobi makambo ya ba village natal, ya ba homme politique. Moto zalaka na souci ya bato, aliaka na bato. Martin Fayulu na société na soko nini na yazalaka na hôtel na soko restaurant na ba travailleur mbalomba la bazalaka pays Jean-Pierre Bemba na chaîne bokenda ko vérifier ba cameraman na bazwaka combien ba journaliste na bazwaka combien okokamwa journaliste ya canal kini ya CCTV chaîne privée soka futami mala motabi président Kabila zeko nyokola ba te total ici kanini tozeko ko attribuer pasi tolobate ba discours politique pour ya flatter peuple aussi longtemps vos états à mesure ya kosunga peuple wana vos états à mesure ya kosunga peuple boyebi que président de la république lokola yebaka ke révolution ya mboka yonso ebandaka na kobengana nzala apesaka ba administrateur du territoire ba tracteur ba député bazwa ba tracteur boyebi ke balongola ba moteur ba tracteur ba susu ba tiango na ba baleinière batala intérêt continue batala intérêt égoïste ayebi que nabilanga akoluka engagé batoté de préférence moi 4 et 5 équipages ya baleinière adwa mbongo na et si katokomi peuple congolais ko quitter ko accepter kaka discours ya moto tofandi naona Kinshasa lelo na pokwa toze ko sala émission olo bananga ndeko ndombele kenda lobi yaka na kokabela onjoko to na kopesa onjoko mobimbo bandoboko ojui wapi omemi na moyeni olukeli ye wapi mais peuple azeko ndima bato yo oyebi tango kaka bazwaka olenga nkoyelo kwa mosantu kesika na lelaka na mboka oyo olenga ko ministre ya transport a détourna mbongo ya babus lokola koma ko finga Kabila mosantu na mboka oyo
Et lelo ake na sensa loko akomi kolia. Abandai ko ya ko solisa bilenge mibali na ipene te. Bo tia baladeur wana na ipene bo tuna soko lenga ko ya lisusu wana. Et ça joue beaucoup compte. Peuple azwa mayele ndeko. Peuple azwa mayele tango ye bakosa kibiso communication soko ezalaka difficile, information soko ezalaka difficile, lelo tozena accès à information. Bato bazwa mayele. Oyo ezeko salema na Belgique wana ebandeli ya boumbu lisusu. Na lobi yango ebandeli ya boumbu lisusu kasi Fumu Kimbangu maloba na bango ekoleka te soko ekokisa. Fumu Kimbangu maloba na bango eleka te soko ekokisa en tout cas mission auto magazine oyo to tourner bien na passi parce que kozo kende mi kakatolongi mini mais to sengi merci na mutala na sibo na sima ya caméra na bilili kitoko opesa biso mari ba kakatolo kutana ngo ndeko ndombele comme vraiment la moi suka moi conclusion qui est na ma auto lobby to lobby ke bande ko ya opposition le lenga ba kena Belgique kuna ba ke ba luka pona bolamu ya Congo mais ba yo batika ya majorité ba on bazo luka bongo passi ya Congo et continue na ebité conclusion ya moi maloba la mi balé o mena poko démontrer mukie ceux qui bayi pour opposition baza libunga to baza na nzela ba o batika la majorité o balinga kabila umela o be 17 ans yango ilonga malonga peza bete est-ce que bango ne bazo luka pasi ya Congo to bango baza na nzela moi le bango ke bon to conclure personne matondo ndeko nanga bonganya mokile kota na pasi poka ka satan miti aka opposa nzambe ndenge bakoma na mokanda wana lokwa ka lingaki akokana na ndenge nzambe azaye ko gouverner nde sika mokile kota na pasi soko roloma bandimaka mokanda wana ba comprendre que opposition ezaleli ya Mungu na ya Satan mais bamboka yonso ya Felika mondele nda ya armaka ba rebelle nango armaka opposition po nini opposition nde empêchaka bonne marche ya bamboka c'est-à-dire soko pouvoir akokenda ko négocier bolamu moko po ya population na ye opposition ko tele mango po opposition a souhaitaka échec ya baibase ko gouverner or échec ya baibase ko gouverner ezena mabota ya ba gouverner ya baibase ko gouverner te mais échec wana e monisa mangana peuple soko balaka kibino bokolia et que opposition a telemeni kolia wana nanya lete po mabota ya bato base ko gouverner balei na ba tokebela mondela utilisaka mingi bateur memi balé gauche na droite ezeko la kisa molimo ya kokamba po moto atambolaka na makolo yonso mibale atie lokolo ya mwasi lokolo ya mobali lokolo ya mwasi landi atie lokolo ya mobali lokolo ya mwasi moto azeko avancer yango bamboka na bango ezeko avancer mais tango boze ba opposant okosopose na nyonso yango bomona Tshisekedi akenda ko s'opposer même à la nomination na etango Mobutu tie premier ministre abandi ko effacer esprit ya opposition envoûtement de l'opposition azeko ko effacer envoûtement de l'opposition etindie akenda ko sa ayebi que document nyonso ezé retirer to surcharger et perdre le fait même valeur nango soit disant yé soko docteur en droit akei ko falsifier po balobaki président Mobutu, garant de la nation. L'esprit envoûtement de l'opposition. Te, ba zonga nano, ba yabatuna, mboke tambula kandengeni. Ba yakotuna ba homme spirituel. Ba yakotuna ba homme spirituel. Mosengo te, catholique te, protestant te, ba yakotuna, religieux eko prôner bonzambe ya baindo. Oh, le chef de l'état lobaki, descendance ya yaki pavita ya Fumu Kimbangu bato bayebi bilaka ya Fumu Kimbangu bato bayebi mayele pe bonya ya Fumu Kimbangu batelemi oyo zetango ya kosangana Sarkozy asala mbeba boma président ya bato mais il continue à vivre baote ko sala mascarade wa mikolo mileki alali azea garde à vie dossier si abomaki na intérêt ba français nkoi akokela mbolo ko mawate po ale sabana na ye
mboloko sala makasi na yo omibomba koloba na nzambe te nzambe tala nkoyi ndenga liaka biso nzambe alobi koyi napesaka ye matiti te mondela koyoka yo mawa te bavaccin ya koboma eze koya ebola ye moto abwaki na Équateur aze kokoba koluka koboma lukaka extermine moyindo te na suka biso bayindo soko tozeye bamboloko tosala makasi tomibomba nakosukisa na koloba soso atelemelaka ata moto soko lingo meka na bana na ye soso aze moke me soko lingo meka na bana na ye ata yo moto akolakisa yo ke boma ngai yambo simba bana na ngai badirigeant politique bayeba ko défendre peuple na bango bakoyeba ko défendre peuple kaka soko bayebi Belgique wana cause ya souffrance ya peuple congolais matondo mingi ndeko ndombele na ndenge bundimaki bon invitation na biso boyoko ya ndola pena mituna na biso na bonga na média ya on na bino beaucoup continuer ko s'abonner massivement et gratuitement à très cher les chaînes na biso bonga na média et sika boza bo information ya solo pe ya sûr ndenge to bakaka ndeko ndombele ba oyo balingi ba contacter ba kozwa ndenge ni matondo numéro na biso na baye basé awa sur place 089 86 222 07 089 86 222 07 na baye libanda bate profix ya mboka 00243 même numéro wana toko yamba na baye bako finga na baye pe oyo bako apporter un plus na baye bako pesa ba suggestion biso toze wana to uta na tombo toko banga te ko zonga na tombo ozala bato pesa mbote bato yonso balandi biso tolobi kimia mfumu kimbangu balongo pe bankoko ezala na bino matono mingi kimia ya fumu kimbangu ezala na bino tolobi likambo etali est-ce que opposition ne muteza la posa bolamu ya Congo tobe majorité ezala bon na posa mabe ya Congo bolani mibiyano oya kitoko oyo ndeko nobela la pesi biso botala ni obuko merci bye